be sac na carton be no asomba te donc Dorcas bolokoko asomba ka biloko ba soldé na ba roba ba soldé fi azana na soutien nga ekanga ba poitrine bien boisa na moté kuna ke maman na ndeko na biso tati ba résiste ça va ndeko na nga moi si faut la propre moi si faut la propre oyebi kinti ko bota rapport ani olobi kinti ko bota rapport ani bandeko bozo ba papena ba biki na ndako bikoma kinti ko bota na ndako soki bana osuba to mukolo zo suba to salite leki yango kinti ko yaka na ba toit d'araignée eza benga ba esprit de mort na ba blocage quand ta faire pas ba voisin repasser là donc quand c'est sa caméra na ndenge no ya ba golo na ese likambo metu na ndenge bino ba golo na ndenge ba golo likambo peto sola ngonda mboya likambo ba golo na ba wario ya ba koti biso ngona théâtre na ese da donc kasi ngabi ozande kona ngata ya na media to yo finga wana na kigolo non comme propre donc ça c'est très salité na ndenge solo vraiment bon na tourner na ba émission mo awa ata kilote mo boye on comprend oza vraiment propreté moni moi si propre ça te kanga fona ta ba wax ba nini non mutu so atali o ba bino fi propre mais zangi kitoko azangi OK na ba kiti on comprend ni bali na wala on comprend te mo bali na ye ba resa bimana ba basita bimana na mibali so moni na moi si moko ye moko azande ni aza fionto bagumba ye pa gumba so to tali bêtise ya na réseaux sociaux muto ya na ngona donc quand on za batu na bango ye na bango ya panzi minu wana a brossate awa ndenge kati j'en suis vers salité OK d'accord na vidéo bien OK abike la lingation no di mélanger ba fière biso mo ba kolo ba fi biso ba kolo ba fi to c'est la ce qui fait siko ba non ba fière ba comment fière biso ki en deux mélanger ce qui non deux mélanger OK na linga ko za biloko nyoso mais bilamba oyo ndora tana ndako no memi ono ndako no biteke memi kitse kwa kaka ya gola ozana ofimo ata passeport non sana ngote oyebi no ndeba yaka boete oye ovana papa lupango bo signer contrat de bar ozata na ngote obona limita no vana para te avana pa batu ya kola banda ba bota ye même maman papa na bango koko na bango place akola na matete OK na deuxième émission na tangi l'adresse koko na bango place akola na matete oyebi loko ni ya finga la bougie la reine koko ba bia ya na mongo koko ya ba ya gola kuna na mongo kota kinsaku kuna o bokola ya gola po ya gola boka kolipa koko mikebi oyebi kinsaku kinsaku très bien yo vana na kinsaku oyebi koko ba ya gola na asa uro nyonga mikebi $100 o comprendre o futa pe nyongo wana aya koko mapa ba bijou mpa ba ya gola ti ba kola bongo ba koli na ndako ba bijou la reine faut ça propre comme un soin mais c'est pédé no garçon ba namona les questions à soin olobi les questions à soin mais amon bali te yemo abimisa na media ke azaka pede ye za cousine biso yemo ka lobanga confirmer misala OK o mona na nonde kotala Dorcas bo mona na boye na ozaka na placard te sope kitunga sope nini ogumba na bilamba bien te ozaka ko cha bilamba boye oza très salité fna esa ke ozwa Dorcas za mona lokwa ngulu bo tie na plateau sengi ne sake bongo bongo na banga mais kufinga nani mam tege leo tani kombo na mam tege makolo pe mikelo kwa soso mama soso ke akozala modi non za modi net na nini to za modi yeti mbondo za nani pa modi yonga wana ndengane no gérer bino o je so menga na pona guna uponi guna na bana pona mimi o ya zuma yuri yo so ya zuma ya yuri ya zuma ozana gold te jamais ya gola nando zakaka o nini yuri ya gola lela gold fort to kena kota ya gola na pese na concert teka aba guna ngai mena banga kana nzelo leka wana avato banda funa sombelo na sombelo antibiotique mo za ba guna ngai teka normalement oboma na we bobo ba marché nzelo leka wana na beka la vie on a ça c'était la vie mais faut le tout que va sokola yo teka étoile la 5 mais 3 ayibi yango de chamulili nabiso na ebiso to ke iboye OK misolo yaka bana media moni sengle o moi sengle ba singa bo olatani nga sengle ba singa boy OK
ozali pe poudre pembe o tiene longo yo to sele biso pour répondre maintenant ache basilité ti ngacha basite makamba pesa ka epesa ka elenge non kosa le gars non ka kosa lo ka via bamba abambe aleki wana Karine pala Karine Mokonzi mais bamba eviki kuya sali asali o comprendre faut mbati botimbaka bokozena valeur te aboza mwasi ata yo pe nozana ka mamuno tu esila ka mabavu te ngana nenga ta normal pena boye Karine Mokonzi noko linga te on était point te nenga ta normal eloko sikoyo esalaka ya golo eza nini soni un jour Bijou la reine a matière wana na média mais Bijou la reine loin de là et là on sous ces années bantondiger tout yakala o bat bima na CD ba yebi ya gola na Bijou la reine de banda o ya gola même na Bijou la reine sac OK moi na bitinda na Mikel Akeba basket OK siko lo ni esenga ke na famille ba Bijou la reine ba benga na ya gola parce que ayiba ka bokala ba Bijou ya grande sœur ba Bijou la reine na ba page Pacho aliboso teke ezemene chiko. Mbongo libotela liboso andogere yo to lia mbongo. Olia mbongo. Pacho pazo lia mbongo a cheze. Vous comprenez? Tu as parfait, tu as parfait. Lindala là quoi. Au sentir hein. Ben oui et puis jean ça c'est bon. Au sentir. On appelle ça bazara ou ça ba. C'est comme sitoche bela table. Sitoche en rola ta beauté. Ah d'accord. Vous voyez là ça qui madame. Merci beaucoup OK déjà TK. On a déjà prêt. Voilà, merci à nos abonnés très chers fidèles internautes. Voilà, il y a différentes chaînes au Bozoli Bakou Yolanda. Tekas Perf Maestro, moi, la maman, les chouchous de tous les moments du monde entier. Bozoli Bakou Yolanda, GI Télévision, Jima Ibele Télévision, pourquoi pas na Rihanna Solé, pourquoi pas na Bijou la Reine Télévision. Bon, on rappelle coup d'œil na Tekas Perf Maestro officiel. Vous allez jamais décider. Quand on dit les boulots m'obligent, les boulots m'appellent d'aller même au fin fond. Merci pour la fidélité. Au besoin de l'accès parce que vous s'abonner massivement à la chaîne Nabiso. Merci. Bolimbi Sanga vraiment sur mon nom rosateur la vraiment film Nabiso et suprémacité les parce que nous avons été en hôtel en côté fait nango lobby donc merci à maman Belvi Canila patronne pour l'écriture. Merci na autorité morale et la famille Libota. Na pesi ndako ya maman Belvi Mbote, na pesi chambre ya maman Mbote, na pesi bakite maman Mbote, na pesi restaurant maman Mbote, na pesi cuisine maman Mbote, na pesi bureau ya maman Mbote. Là na plateau na zana Rihanna auto zo mena tengo panzanteke par rapport ya ba makamutu ezo circuler na internet. Babi ba réisi akimina mbongo ndako atundeli bakiti to équipe kuna ndenge tolandaki émission totalaki koyoka te mais totalaki émission ya Gola na Dorcas Boloko ko bavandi na plateau moko pour insulter Belvi Candila patronne, pour insulter Bijou la Reine, pour insulter Irsil Pechanga Black Lion kuna pe tomoni Mama Congo façon dont Akina Karine Pala ba SD Panama ba mi de la Taylor pour na émission Karine Pala salaki mondo de Paris par le bien la bonté à Benga Rihanna oyebisa Rihanna yena Belvi ba yebani lelo te na yebite Belvi ngoza master na oza ya mukolo makasi oza papa mi pesa respect mi pesa pena respect ba député na biso ya ba comédien ba l'équité kotala papa na biso Faustin Soukari Lombe akatani
courage papa kotala maman na biso maman Kalunga akatani maman Annie akatani et puis papa na biso Caleb Tukebana akatani Miss Lolo alobi n'importe quoi habité fura benga Rihanna a cadré les gars ina no Miss Lolo. Bonjour Rihanna. Bonjour Teka maestro. Bordir eza makasi. Est-ce que tu as parfait biso balé? Non, pour le respect na ngayon micha parfait. Na micha par rapport au respect na yo po obangi po la muso kati za. Na dobo. Eza dobo, tisa mo ya dobo te. Mais est-ce que bordir esengaka mutu to sa na émission, soka tout bordir faut être parfait. Si on a na solo ya parfait non tout aka bordir te to solo la. Quand tout a bordir te mettre solo la ne mutu aza maele à comprendre que ma solo lini ma solo o eza ba vérité. To va na biso boya na cadre li solo. Na cadre li solo, to solo na biso. Bonne fête. Merci Teka, faites l'équipe bien, bah faites l'équipe bien mais par la grâce de Dieu, ndenge na mesanaka chaque les tontrain to gumba makanga ina papa na bandeko to rosambela mais to sambe les 31 papa zala été célèbre biso moi pas mingi na deba ki ndezala comme d'habitude to kota première anasika baninga bakoti na ba parents na koti sans parents mais début à moi on peut bandi suna kokoso nzambe moka azali. Merci beaucoup na kemba mon apesi courage na mon vieux Clovis Samba honorable Eli déjà eba na changu na pesi sous courage za nzambe ne mutapesa ka penza me mutazwaka na grande sœur na nga bibi alaka o ba ucho bungisa mwana bango Fortune Samba mwana biso ya ki vacances azane na Paris ya ki vacances na King après prédication ya ba président ya ba député après wana kene ko tika moi camarade ya papa kozonga nde mwana biso salaki accident sali tono akufi sur place. Ouais. C'est sûr qu'on les laisse na famille. Na famille Samba Mobimba. Famille Samba Mobimba. Wana zave ma vie o lelo bomona ki Rihanna mantaki mo avion azwaki mo occasion ko kosola na bande ko kote wala ba bibi wana na grâce honorable Clovis Samba. Na ninga ba Turquie. Na ninga ba Dubai. Na grâce honorable Clovis Samba mais c'est sûr qu'on les laisse na famille Mobimba, famille Samba Mobimba. On est de cœur avec vous. Merci. Bah qu'est-ce que ça va réponse ça yanga. Mais les nets on a raisonné fille mo ba finga fort ba no la tête manette bo. Fille nga finga nene tinani. Ya gola. Te wona eze ba si to stano linette na ngai. Tano montir na ngai. Tanga cameraman so za ko zoomer. Tanga Chanel. Ce que Chanel nga c'est du Zara. Ah d'accord. C'est du Zara aussi. C'est du Zara. Na moi déjà c'est du Zara. Moi c'est du Zara. Moi nini Lindala là quoi. Au sentir hein. Ben oui et puis jeans ça c'est bon. Au sentir. On appelle ça bazara ou ça ba. C'est comme si toche bela table. Si toche rola ta beauté. Ah d'accord. Oui, la sadaya qui madame. Merci beaucoup Tokay déjà Teka. Naza déjà prêt. Ah d'accord. Merci beaucoup, on est déjà prêt. Là Tokay na tout na musina ni comme na biso vraiment un film na biso. Autant que j'espère faire il y a suprématie. Non, Nathalie filmé. Ngaskoyo, moni juba tchaka fin. Ouais. Nathalie était parce que na matanga na zaki mais na landi film Mobimba bande premier épisode tina fin non Nathalie te fin non tala ngolelo. Ah d'accord. Non tala ngolelo tara lobby mouvement na ndenge zaki nde babenga ngai. OK, no matanga ba bien te matanga ça nga bien te teka ko soza na mutu na yo moko messene mo basunga ko à 100%. Faut que tika kepete taka lelo nga yana bana mama na papa babotanga ba maitanga ka moto maitanga mutuka mais honorable Clovis Samba tala ba bitémoin na selenga campagne faut beta ta moi 5 jours na Dubaï faut na yave maintenant on ki solo na bi non la muka vient depuis 4 heures wana nazo ki temps tala te mais lelo na otala ngo Rihanna lelo au film choix parentel ya Belvique Kanila patronne ou ezokota récemment awa ozo calculer ndenge oza. Ouais, quand qualité, il y a déjà, oh, c'est pas ça, 16h déjà, 30, 15h30. 15h30, plutôt, tu as satisfait. Voilà. Comme d'habitude, pas Belvique, on dit. Pas Belvique, on dit, on a bilo, on est surtout totalement boyé. Et c'est pas les sarabis, peut-être au goût, peut-être au conseil, peut-être au pratique à Kango, comme d'habitude. Voilà. Peut-être pratique à conseil. Oui. Là, on a conseil Belvique quand la patronne. Alors, on a ma colonne, il y a la poussière. Non. En fait, ton colo banet nini. Tu es bilelo. Songa na gagné yo olukaka défaut na mo bofingo mais ça défaut te pas dans les qualité ngaba tolba Rihanna na za kitoko maza taille mabaza na ba c'était parce que ngaka mo Rihanna na comme ça ba qualité na nga em so bozora ta ya omona ye azaka na tournage ma ba tourner ya village
ya makolo koma poussière mais ya otala lelo OK bota na musika ya otala lelo moto azofinga wana ne même toke pas Dorcas no alata lipapa $50 na tiele ku $50 ebele na alata lipapa $20 tende fia somba bali papa na carton be sac na carton be no asomba te donc Dorcas bolokoko asomba ka biloko ba soldé na ba roba ba soldé fia zano na soutien nga ekanga ba poitrine bien boisa na ngote. Merci beaucoup to côté na muzindo vraiment likambo ya lisolo yo boye ki to chap parfait mais les to bande bête déjà boye il fallait parfait côté tena ndenge dobo funga na chap parfait te. Ah d'accord na otilo ka c'est parfait. Merci beaucoup à nos abonnés. Pilipil na tomate la taravarez moko mais jamais ebité ki moko. Ndidi ba pesa émission omona bula zomona ba même la zomona ba amer. Okazo men amona ka septe na poubelle. Négliger mukukula manga. Okoko lengi manzinzi ba kolanda yango. Riana lelo oyo kotala ba rezi baza na mafinga tu ndenga fingaka. Mais selon soupçon, selon information, ba rezi akimi na boka batanda ko ya papa na biso. PDG Kinwani. PDG Kinwani. Merci beaucoup na bandeko nyonso ozana posa luka ndaku na ye aluka parcelle na ye mutuka na ye place wa kovanda pour du bon avis tozaka na agence moko ya PDG Kinwani sur Kimbondo wana otika molako osala okokoma Joël Ite PDG Kinwani azana na maison bien climatisée okoluka mpe ndako te bamaitsono bamoto kosanza mpe car eza permanent wana bakorelaxe mamu nyonso oyo ozoluka bandeko na ngai napesi merci na bana poto tout baoluka bandako loka bavie na nga Bob Chomba les barons plus que les barons PDG Kinwani aza na numéro na ye soki osepe na mambo ya PDG Kinwani bo oyokaka mambo na ye ocontacte numéro eza na babande de l'écran na biso wana bafana na pesa oluka parcelle osoma aza na Afrique du Sud okopesa information oui na opesa mbama na batutu baoluka bafana mama bafana mama bafana vraiment Afrique du Sud napesi mama wana numéro na biso eza na bande de l'écran na soko contacter biso za directement na PDG Kinwani par rapport à Dobo. Ah merci beaucoup na kei maman na ndeko na biso. Tati ba rési ça va? Ndeko na nga moi si faut za la propre. Enseigne. Moi si faut za la propre. Oyebi kinti ko bota rapport ani. Olobi? Kinti ko bota rapport ani. Bandeko bozo ba papena ba biki na ndako bokoma. Kinti ko bota na ndako soki bana bosuba. To mukolo zo suba. To salité leki yango kintie ko yaka na ba toit d'araignée. Toit d'araignée eza bengaka l'esprit de mort na ba blocage. Yo ozaki na garantie te tontine. Ozaki na garantie te ndako. O comprendre mobali no a voyager. Na ndenga dobo ya PD. Na ndenga diplomatie kuna nini. Ndebo salaka. Atikela ki ndako na garantie. Mais comme on s'en va de commission, quand il y a un dac, on dit aux amours si mort boy, faut ça le cas ma tante moura quel ibala, à se respecter mon bal. Mon bal tout amours. Non, moura. Tante, attends mon bal. Oui, mon antenne a média différence c'est vraiment. Ah, ba cousine. Ba cousin. Ba cousine. Cousine. Et ça ba parce que ça va cousine. Nana pour moi français. Nde mobali atike le ndako. Na garantie mobali mais comme ko tsa mibali misusu. Ba kiti nyose baby. Kintie kwa ozo kokofuta ndako te mais ozo ya na media oya kofenga bato ende kuna nga rezi tozala na respect ya bato moto ye moyo vanda na TV oyo lobi mabe na kombo na ye kolbe to sola na sola no ba rezi azaka na ndeko na famille bota OK to bengana na famille bota te mais to solo la na ye te koza mwana mobali sana mamba bana mibali OK ako alingaka conseil te yi moko mikendela na ye. Ah d'accord. Komi kendela kendeli akoma loba n'importe quoi na TV. Okay. Biso toza bana nzambe to abatwa kimia to sala mambo ya kimia to linga mambo ya kimia. Voilà. Yo ye na bêtise na yo, na inceste na yo. Tant que biso toza les bons tout. Faut qu'on respecte mboka. Okay. Qu'on respecte droit. Voilà. OK, kuna mobile no voyager chikelo ndako. Yo komo zo mibali misuko komo koita bango. Bokomula bakomula na bakiti. Bakomo mibali na wala. O comprend? Te mobali na ye, ba resa bimana ba basita bimana na mibali. So mone na mwasi moko. Ye moko azane ni aza fionto ba gumba ye, e pa gumba. C'est zela. Yeza fionton. Fionto ça dit c'est azane ni ye aza mobali. Mon papa tu me sois mobali. Papa tu me sois mwasi. Ah donc aza bisexuel. Bisexuel. Aza bisexuel mais muto za normal abimaka à place moko eza le kechu. Le kechu ka ba beta ka ye. Olobi? Les kechuka za moi aussi mais yenen yepe na omoni neti mwana na carré wana bina na bambula wana nani jeune wana carré
fille wana carré deux carrés yazaka mwasa barezi siko ndako barezi ando vanda wana eza mobali na yende mtatikela kaye ah d'accord mobali na ya pedula mtatikela kaye natikela kaye yepa komozo yeba pedula bakomolana bakiti ba superme na bangwana ekoyeko na bakiti ba superme na bangwana kokoyeko na bakiti te bona lobi nini ba maiti mai eza superme ah d'accord bona lobi nini eza mai en français en français ah d'accord en français nebi bana baza ba bonné na ba chaîne non par rapport en français là c'est ko déranger il y a d'autres personnes ko déranger pas te non s'il vous plaît soyez déranger bien na ndenge bo kanise jango ta mo terme mo na ndenge ya mai kokoyeko na bakiti ah d'accord j'espère vous comprendre. Pas comprendre. Na ndenge ba mai koko ya kwa na ba kiti mai eza na skata syphilis. Eza une infection ebotisaka kusu kintekwa mpese na ndako. Ebotisi ba kiti ba kintekwa. OK. Place ba na ko futela zokoka ko futa lisusu te. On a ce karma ne karma existe on c'est ba karma. OK. Et koki ko futa te. Mais avant bimano na ndako ndo sundoli ba kiti mais faut ozwa pe ba antibiotique. Po bongisa nzoto. Wana barizi. Faut ça ba antibiotique. Ana ba infection. Ya makasi. Wana gonocoque. Ana gonocoque. Ba déclaration syphilis. Oh. Le yaza na gonocoque. Ya na syphilis. Ah d'accord. OK. Antibiotique faut pas antibiotique ya makasi. Et boti ba kintie kwa koyi ko futa ndako te. Ah d'accord. Ayeko tika ba kiti papa le pont. Toza na matière mobimba. OK. Matière eza mobimba. Ba benga nga taka na soli 47 minutes. Na pas le pont. Na peine normal, na papa le pont. Asundoli ba kiti ko sundoli ba kiti. Asa na mbongo te papa bokanga bo simba ba kiti na ngoso na zimbongo na ya. Après ça va ko sundoli ba kiti ya kintie kwa ko sa vidéo. Na bandeko na so bateka bakiti na limeta ke na orca na asenga bino bafani nanga balinganga bosombela bakiti o ke asundoli bakiti ya kintie kwa kuna ah d'accord donc tiki bakiti ya kintie kwa akina orca pour ça la vidéo ça vidéo abinini na linga suma to déménager et complexe to orca azaki na complexe na bino okepe orca ah d'accord na vidéo bien OK abike na linga suma to déménager ba fi ba fière biso mo bakolo ba fi ba biso mo bakolo ba fi to sala su di fière ngo te siko ba non ba fière ba ko ma fière biso ki en 2011 soki no déménager OK na linga ko zabiloko nyoso te mais bilamba oyo ndora tana ndako no memi ona ndako no biteke memi kitse kwa kaka okotika kiti bien pompe ba baiko ba bongo po ani teta ya ezaka kuna kaka ebota sniper pesa ata sniper kwa za salité de madame tala za salité depuis ma naissance azaka salité so de c'est l'information vous en avez combien de mois asa nyongo ba 2 mois olobi 2 mois et demi 2 mois 5 jours ba resta nyongo 2 mois et 2 mois akokai ko futa tatiki bakiti ayibo tika bakiti papa lupango pa bibo bakiti on na place otango te mbongo ngo pe banga pe na dana bakiti na nga ya bien na otika bakiti akabela ngo papa mo ya lupango OK papa ngo tan akabela papa na pe pauvre papa za na bakiti ta bibo merci moi na nga mobala ko kabela bakiti ta bakiti me papa ndako baby na bilamba bane ba ebimisi mo bambuma to batala be to ba fungoli place mo be 800 kintie ko sikama tabe 7 kintie ko kai ta kintie ko so za na conseil ko pesa na message ko pesa conseil na pesa yende za boye na opese conseil parce que azana muyibi na matanga fleur makinisa iba $30 ba pesa $50 cotisation aya pesa $30 na opese sous conseil kaza PD nga na iba PD bazala bato soin ba PD na lesbienne na samuta soin tango zo kazo muninga no mwasi be muninga no mbala obima no po yoko gu foza propre comme soin mais PD no ebiga soin ba namona le kecho soin olobi le kecho za soin mais amambali yemo abimisa na media ke azaka pede yeza cousine biso yemo ka lobanga confirmer misala OK comprends na mona le quelque chose à soin mais autant la mona mona le quelque comment soin ba rési comment soin OK comment soin il y a 2 mois non à 2 mois to tike na biso ye papa le pont a tike la ki akabeli mais ce qu'on a béni papa le pont tu pesa nga matière alobini parce que azoloba mingi OK asolo ba mingi tango zo ba mingi ane comme na maboko na matoni OK ayebi ko za muta media abenga biso ba ndeko no ya media le ko nga rien so na opesa conseil ko nga tanke na kokara ko yo opesa mutu conseil te na muta chevauchement na yo opesa conseil muta chevauchement na yo opesa conseil na media ndeko ba rési comme soin OK merci beaucoup Rihanna sur les babi Parisi comme soin ya gola na boloko ko ba faire na plateau pour insulter Belle-Vie candidat patronne pour insulter
Bijou la reine pour insulter Irsil Péchanga, Black Lay, Alatarama, Beto, consommé, Yagoula, Laxibiso, Roba Latagi, Oasomagi pas. $10 pas ma social. Ok. Mon tante Kabilamba, mon Ebola, ta première. Matin, les Roland Mikonga. Olubi? Mon tante Kabilamba, Ebola. T'es biso na chang Ebola. Mais yes, comme mon tante Kabilamba, Ebola. T'es biso na chang Ebola. Voilà. Parce que nous avons commune à Célé. Voilà, nous avons commune à Célé. Nous avons commune à Célé, précisément dans le quartier qui colle les pêcheurs. Ok. Parce que yende Ebola. Stop, ça m'adresse, t'es biso. Wana vraiment. Et ça parcelle familiale au papa qui fait. On pas biso ça bien na BAT on a ça OK on va teka bozo. On comprend? OK. Tant yo y a na média, yo finga batu. Lukata faire pas ba voisin repasser là-bas. Donc quand c'est sa caméra, na ndenge no ya ba golo na c'est likambo medu. Na ndenge bino ba golo. Na ndenge ba golo. Likambo peto sola ngonda mwa likambo ba golo na ba wario ya ba koti biso ngonda théâtre. Na esa da donc kasi ngabi ozande kona ntango ya na média to yo finga. Wana kigolo. Na kigolo non comme propre. Donc ça a très salité. Na ndenge solo. Na ndenge solo vraiment beau. Na tourner na ba émission mo awa ata kilote mo boye. On comprend? Oza vraiment propreté. Moni moi si propre ça te kanga fona ta ba wax ba ni non. Mutu so atali o ba bi no fio propre. Mais zangi. A kitoko zangi. Ah OK. O mona na non de kota la dokas bo mona na boye. Na ozaka na placard te so pe kitunga so pe nini ogumba no bilamba bien te. Ozaka ko cha bilamba boye. Oza très salité. Ouais dokas. Dokas ça salité. En plus dokas ça mon loka ngulu. Aza un problème à l'olembo awa. Azo simba ngulu. Ngulu maza to ngulu. Te ngulu vraiment ngulu. Ah d'accord. Aza moni ngulu mi bele so ba bezani ndezala. OK. Bon. Parce que na comprendre te mambo lobaka. Yoka na raté. Aza na problème non na munoko. Faut que ba intelligibilité. C'est ça. Voilà. Yango na français na ngola. Intelligibilité. Akena lukona ba kate no singa wana. OK. Mais ko babati. Te aza mamna lobana yoka te. Papis mabe doka ces années. Alobaka baso epumbwaka. Moi ça loba bongo te. Maman Sebe? Masebe. Ah d'accord. Papis dokas yo yebi ke yo finga président lombe. To lobate parce que yo sont orphelins de père, inga pe na la famille de père. Mais ozanga mbongo okunda papa bato wana yo finga kana. OK na defa cercle marché le conti. OK. Donc c'est bon defa cercle pour okunda papa. Voilà. Hein? Pour nous ngi to tout mola ba way. Mais déjà là on dit tout na way c'est tika. Tu n'as expliqué parce que on est sali comme moboé surtout telle bêtise il y a na réseaux sociaux muto ya na ngona donc quand on va battu na bango ya na bango ya pandi mine wana abosate ah on ndenge kati j'en suis vers salité. OK. Mais autant au sukola mine non bien parce que tu as bicarbonate fio lukana moyen que so vandi vraiment boy au classer ma belle poitrine na yo bien la soutien numéro les até mikolo ibsanga neti mutu loka ba miss lolo you vont vendre. Mais en fait, il y a beaucoup de choses. Si c'est un bango basaki. Donc, non, pas donc. Donc, c'est vraiment. Donc, c'est quand on est biso, comme à soin. Moi, n'inga pas gagner avant d'aller sur les sous. Comme à soin. Moi, n'inga na yebo. Sans rouge à lèvres et ça comme non le quoi jambo. Na sans beauté, sans make-up. Bandeko, sans make-up. Pas plus na tié vêtement ma coupe. Na muntu. Vêtement ma coupe. Ah d'accord. Muta ebi vêtement ma ba neti bango ba ebi na bango te. Apesi ba vêtement maman belle vie kanimbote. Oui, ça c'est le Vietnam. Ah d'accord. C'est trop cher. C'est trop cher. Nalati cher mais naza doux. Moi bilamba nalati na basuki na sali et senga tina bando ganga ganga na manette. Nana problème. Na manette ya Coco Chanel. Siko yebisanga. Et là on yebiso dorat. Neti Yagola. Yagola. Fille de chambre. Yagola nyoso eza ba prince. Tout cha parfait ko ya mutu na ngai. Eza ngona probabilité tout cha ka ya pardon. Techa. Pardon s'il te plaît. Non, nana. Nami, la maman chérie, moi ça c'est la force. C'est tout ça parfait. T'es tchara parfait. Ba parfait zoya. Ba parfait zoya to tcha. T'es tout tcha. T'es ngala lingine moninga na famille boda ba parfait ba otinda. Mutu mutaza na goût ya parfait. T'es wana ninga no gérer bino. Oh, j'aime ça mais ngala na pona goût na. Oponi goût na. Na bana pona mimi o ya Zuma Yuri. Yo so ya Zuma Yuri. Ya Yuri ya Zuma. Oh. Gold jamais. Yagola. Nando zakara oh nini Yuri. Yagola lela gold fort. Ah. Donc na kota Yagola na pese na concert. Because na chat boy ze bordé. Yagola. Tant yo na media ozofinga mutu. Lokola madame Belvique Konzi, la patronne, la femme qui se respecte. Moi, si on la coma, la femme sage bâtit sa maison. Papa Zali, biso toi na papa. Voilà. Papa est très macasse. Papa charismatique. Papa peut poche et zéro. Voilà. L'icône en moto bâti yo na média. Au vandi.
Aussi pe nabi masango mele bofo on appelle ça que caché na yo. Qu'est-ce que gagné? Ezaka gagné. A gagné mélangé avec pata rodi. Ngana ebi amela indika. Qu'est-ce que gagné indika na kizomba na tinanti na tuba na café mo so chance mobile no kuta yebisinga bulo ex na yo yebisinga na yana ga na ya ona eteka teka yo ba guna ngai no sale rego le ka ba guna nga teka ba guna ngai mena banga kana nzelo le ka wana avato banda funa somelo na somelo antibiotique mo za ba guna ngai eteka normalement oboma na we Bon, marcher un peu les cas. Mais faut y tout qui va sokola yo. T'es gars et toi les 5 mais 3. Ayi bien on dit. Fiamu lili. Na biso to kei boye. Oye no va na média faut le baka combat belle vie. Si on a problème non ya tissage. Ya gola. On a problème tissage, on a problème non ya prononciation. Maboko lo kwa kacha ola so le tisengle ma de paquet a. Yagola bazuyo batelemisi Bellevue ba lesbienne. Yagola micro to na système ya capti. Na bi misolo ba message on comme na Facebook. Bande ko boka sa na lataka boy na za lesbienne te na linga o lata comme les garçons trop. Wana lingo. Dala gola linganga. Je na mona yagola ngo yagola on a personne ba jo, tikolo yo kontinaka ba jo. O mono sa izua. Non. Te wana como sa la ngazua. No como sa la ngazua o slobisiko. O como sa. Oh, abano lingo be. Ana lingo na Facebook. Na na message na. OK. Lika mna capture so yira dese mission ngapele na ba capture. Yagola nga kusala ba vie wana na sala ba vie na mwasi poza kitoko. Yagola zelongo makasi. Yebisa biso na Afrique du Sud babenga Afrique du Sud oyo kenda. Poza na passeport te. Akenda Afrique singeni. Lubumbashi Azumati bisake. Oh. Ana passeport te fait vivre na carte électeur. Mais carte électeur ngoni. Usko Lubumbashi kenda na carte électeur. Avec basoda. Na fi basoda dakena na cargo. Na cargo ya basoda. Ya biloko pas sendi. Qu'est-ce que bongo? Bacha ngona se. Na proposer le mot bongo. Na kimande. Mutoela ko ibena ka yago. Tenga. Parce que azaka na yena miso bazana lo na bomo bena kan. So basale yo makima na kan. Yena o kan. Ka serbo biso na kima. Ye ba ko pesa bango copie. Fa la ndako so no luxo na kangisa. O comprendre? Misilolo nani yagola. Ozana ofimo ata passeport non usana ngote. Oyebi no ndeba yaka boete, oye ovana papa lupango bo signer contrat de bar, ozata na ngote. O bona limita no vana pare. Te avana pa bato. Yagola bande ba bota ye. Même maman papa na bango koko na bango place akola na matete. OK. Na deuxième émission na tangi l'adresse. Koko na bango place akola na matete. Oui loko ni ya finga la bougie la reine. Koko ba bia ya na mongo. Koko ya ba yagola kuna na mongo. Kota kinsaku. Kota kinsaku kuna. OK. O abokola yagola. Po yagola boka kolipa koko. Mikebi, oyebi kinsaku. Kinsaku très bien. Yo vana na kinsaku. Oyebi, tu oyebi koko ba yagola na. Asa ura nyo mikebi $100. O comprendre? O futa pe nyongo wana. Aya koko mapa ba bijou ba yagola ti ba kola bongo. Ba koli na ndako ba bijou la reine. Et là aussi ko esala ka yagola ezani ni soni. Un jour, Bijou la reine a mis sa matière wana na média. Mais Bijou la reine, loin de là. Et là, on sous ces années, bantondiger tout yakala. O bat bima na CD. Ba yebi yagola na Bijou la reine de banda o ya na mi. Yagola même la Bijou la reine sac. OK, moi na bitinda. Moi na bitinda na nikela ke ba basket. OK. Siko là on y esenga ke na famille ba Bijou la reine ba benga na yagola. Parce que ayiba ka bokala ba Bijou a grande sœur ba Bijou la reine. OK. Nyoso wana yebule ba ke Bijou la reine on a média. Parce que yende yelingo. Ngasi kona yina ngana ngo. Ko Bijou la reine azo bomba. Bombela nini. Des fois na sabe émission mona Bijou la reine tilo le côté de boyo ko tsango. Eza ba mbodi Fona benga migra malonza côté émission. O comprendre? Ebisanga aye muninga boyene koloba. Muninga kipaote. Bon, Bijou la reine yobile bo finga ndumba. Bo finga bisuba. Bisuba abota. Bisuba a bala. Voilà. Bisuba a passeport. Voilà. Bisuba a voyage. Voilà. Bisuba a na relation. Asana relation. Bisuba a écouté ma première dame en face. Bisuba a écouté ex-première dame. Voilà. C'est quoi yebisanga yo muto finga rabat. Azapena assurance maladie. Nazo ebisayo. On comprend? Azoka pe biloko na décembre na tant que artiste comédien yo RD Congo azo Bijou la reine na bata mais. Siko yebisanga yo ozwaka nini na musala oyo sala ya kufinga batu.
oza na ndako la te nyonso oyo eza baerreur nani ya baprince mpo tofilme ndenge azotanda badra parce okokoiti émission wana te kofilme video wana te yana tika nyonso napesi baerreur eza ya ye esolo oui wana tokotourne na Picardini mais c'est l'information yene mta gérara agéra te boso ogére ezelo na yo luponga bariana ngai naza papa tusatiki flat ngai na ogére te towana gérant kuna mais je peux bilo na ngai yaka blessé papa longwa po eza ya biso mais fille aza moi chanceux na chance na fille fiango azwaka bilo batikela kaka mwana bako tikela yo po mi meza babenga na kaka bako benga no kaka mapeka malere pa mbongo aso esi na bapasha pasha liboso teke ezeme neti ko mbongo libotela liboso ando je yo tolia mbongo olia mbongo pasha pazo lia mbongo a chezeme o comprendre cha parfait bima moi c'est ma peka solo cha o comprendre changa lobby changa lobby on décide ninga dobo o comprendre omoni ye ovanda ba flat nyonso vandela kana okengi tala na niveau no ya bon soit disant ponga na 40 ans yo bi 40 ans ngana yebi yo kozana ba 48 ans otike kana deux bonnes années okoma 50 ans lokwa mani kenda za nango lelo mais wana mobala sirte ngana yana sole nana mobala ya sir mais attends zo mkamati na jamais na sala copie na te o yebi nga yebi nana mobala c'est mo bina ambuya ka situation na ndenge dobo yokango mona nekenda omoni nekenda omona nekenda okenda bina biengo nakenda bongo siko ngagu na ngezala babangu baba gente na be bon tonton na OK comprends kenda bongo mbongo nyonso ozwana esaka na bapasha merci beaucoup Yannick Ipani le capricier otali makolo propre otali mobali swag otali mobali goût wana masana ngai Yannick Ipani je te salue makolo propre wa Herman Kasson Yannick je te salue à passant wana Yannick Ipani masana ngai Yannick Ipani azali ombone ouais oya Yannick Ipani tout monde na ça bien voyage d'accord eza lokwa ya gola te moni ya gola mwana mukia ke ozemi eza lokwa mwana oyo bota ti ozemi mwana mukia nani mobali ozali nene nazana ba photo na ye tozela ya garçon ba na matanga mona ki mona ki c'est l'énergumène ce garçon énergumène o sepe na zuwa ndenge ya ex te nga ya gola bon ko se le dise ça ex na ngate zaki bamba que le erreur à vie merci beaucoup ça faut la différence entre ex na erreur merci mon frère mais nani onda za ex non yende ex merci moni ye ex mais yo mukolo beba ko nzo ko so le kangi erreur mwana muke bwa ki azovena ouais mwana muke ngana mwana muke na âge mais na ndenge dobo esprit na 70 à l'intérieur mais on est là bolingo bien classe nyonso yo tango message yo zoni makasi na koma message ya bolingo pe yo zo kumisa mutu oya lekio Ersin Pechanga Black Lives Mobutu aza ba fille ba média ada bien makambo voilà de atteindre l'esprit de vanda ba bien za leka falite nabi ngai honorable Clovis Samba na bwa aya nabi batu nyonso na minute o ba belela na media ba kumisa Jimmy Belanga ils ont fallu ne ba kolana na Ersin Pechanga ils ont appelé na kolana Jimmy Belanga c'est mon vieux Jimmy Belanga na boyoka bioso bokomo wele internet c'est mon vieux to kolina ye Jimmy Belanga ya Karine Mokonzi Karine ko chama mpala kuna mais na famille ba Jimmy ba olinga na bango Karine te parce que ba yebi Karine na ndenge ba Jimmy ba kolisa ba na famille na bango comprends ba ozana bango ete zaka vie ka be fait abana da vitesse depuis tongo apesa elengi ena ko seleka ena ko seleka via bamba abamba leki wana Karine pala Karine Mokonzi ne bamba eviki ku ya sali asalié comprends faut moi tout timbaka ba ko na valeur te aboza mwasi ata yo pendo zana kama muno tu esila kama bavoye tenga na ngata normal pena boye Karine Mokonzi no kolinga ete on était point tenga ngata normal oza mutu oui merci moi c'est makole vimba bongo makole pena c'est na mbasala raté merci mobile aza boye mon mobile ngali na mibeli baza boye moi ça finga na choboye ya gola ta zaki loko no on ngoti keta mo marque de reposer mo beso qui va soit conseiller à yokate à l'époque na conseiller à yokate na ebisaka ye mono finga batu boye le jour au finga na Herman Kasson na ex présidente na nga mona no travailler na ye ex patron na nga
nakoya kende okositanga pa makambo pa bato nanga wana parce que lelo oyo gloire à Jésus bacomprendre que c'est un mythomane c'est ça comprendre que moi d'ailleurs ofinga Belleville kandi abule teki bato botika ye c'est ça opesi apekisanga na tanga kombo na ote na tanga kombo na nko po yo tanga kombo Belleville kandi la patrona te OPG apekisaki yo te OPG na lobe na yo soki bino bokendaka parke biso mpe tokendaka parke so boza na bavoka na bavocate biso mpe toza na bavoka ta napesa no somo napesa avoka na ngambo te maître Junior Mbayo maître Jospin Monzengo honorable je te salue à passer comprendre to nayebi biso ta siko somo bato ada na bavoka aye muke lisusu na ndeko na biso o nanyo Miss Lolo toza okoli déjà bana bakoli bakopesa so bakoko mais koko ni mona opesa nga la vandi be préfina so le be oria et ça komba opesa nga koko na ja mwana nga bonga opesa nga bakoko tata yuza na mwana osa kindumba na kimbuta bijou la reine na mwana otangisa na classe c'est héréditaire ta niveau kindumba est héréditaire ta niveau on va na parcelle familiale eza ya yote eza ya bakoko ya ba mama na bino te ya bango te ngana ozo livre parcellaire na biso na ngo na média ye pa ya bango siko toloba ni parce que yo finga batu bozwaka de caro wana osala otya kote na bino wana bosalela émission aza makasi kota kwe wana ya déplaçaka na mission tozosala émission na bondal et puis na confort et pas PDG qui noanya yo kama lini yebisa biso yaya place tozwi matière ya barezi awa Marezi. Mais vous êtes mystique, hein? Le bébé, il y a plus de matière, mais tout ça. Vous avez mais mon sang est ah, d'accord, il faut recherche. Ya, na fingi, mais maté, biso sous toi, na changu, mais. Tous on a une mentalité différente. Ouais. Neti mutulo kwa nanyo, comme Miss Lolo. Okoli na quartier wana, oboti bana ba synthèse na ba quartier wana, olongwe na veni oyo, okoti libana na veni oyo. Moi no pa ya koti libana na veni oyo, yo pa koti na veni na oyo. Beau progresser, beau sani. C'est que vous avez natif, encore natif à Massina, faut que ça la qui commune à Bino. Miss Lolo, il y a un média devant na PCO. Déjà na PCO on tendance à tirer la cocotte. Na PCO tendance qu'il faut avoir au loba mamba belle vie. Bien répondre à son maquillage. Miss Lolo, ça va tu vas make up à propre de battre bateau. OK. Miss Lolo, il y a un média. Moi ni sengle o. Moi sengle ba Singapore. Olateli nga sengle ba Singapore. OK. Ozalpe poudre pembe o tiene longue to sele mi. Ça va répondre nga. Ache basilité. Ti nga cha basite. Ah d'accord. Côté nga maquillage te. Dorcas, yo pa va yo répondre nga côté nga rouge na to chaka ai kwe a wa Jacqueline ba te ka 1250 francs chinois. Côté nga ngoti. Ba oda ba colite. Mais oui. On comprend comme me côté na nga ngoti pe en plus ça va yo lo balanga Dorcas. Ça Vietnam na moto. Vietnam. Ça Vietnam en coca. C'est trop cher. Ça Vietnam. Ça c'est du Vietnam hein. Pose au kanganini lisse. Ba fi ba kanga sous lisse. Sangi tete ona. Eza lisse. Lisse. O ba tcha huile belé ba kanga kanga mèche o ka kai bongo o somi vaseline ba otango ba ka. Vous avez propre. O la li il y a des vaselines, on a des sortes de vaselines. Il y a des double pesants. Ah d'accord. On a payé même à Congo pour changer le système. Tu bon et toi ya. Et ça, toi tu m'as dit mais toi solo. Les gens partagent ça. Partage. Toi partager gaga. Ne bilo partager, biso partager. Ça ma casse na partage, mais biso. Tokoli na ngo musala to boko la ba. Ba ngonde ba tokoli sur la partage. Ba lingi ko partager ma casse. Oui, bon ba tonga fort. Na ibiso. Na la no Zara pardon, c'est trop cher le matin avion. Mais bien. Merci. Na via ko penga pe. Na ibisa. Na ibisa boma. Awaza muluba. Ba luba na banga na fort. Chiba wite ya. Chiba na chibo. Na chilolo. Na chilolo. Parlons de Miss Lolo. Au moins Miss Lolo, comme ma propre, n'a pas ça, n'invite ce cameraman encore et denga zamanzaga nanga. OK. Ta manzana na propre. O chino kutu vérité tika nini ba on base. Ouais, là ça bana bonne vie ba collaborer. Ça bana lycée, to collaborer. Bana lycée oui. Et là ça boy. Et là ça que tanga la école à bien. Faut manzaga za mon lycée puis ka randinga naturalité. On comprend. Mais oui, je sais. Miss Lolo va finir rien, ça yara naturellement. OK. Là ta propre jour on me naturellement.
Là, c'est propre. Donc, quand tu as Jacqueline et 1350 OK. Quand tu as été fâché, dans mon émission, on a subi. On a un bétel, on a mis balé so yé. Aux autres camines, ça m'appelle stick. Fâché. Stick. Ça, il a mis ça, tu as stick, tu as déo, tu as parfum. Na lingambe ba tokate. Ngami balo ba toka bazala saleté na linga bango. Merci beaucoup Rihanna. Toke na biso vers la fin maso na biso mais avant toke vers la fin. Mbondo soki Diamba de Paris. Diamba de Paris t'a appelé pour te dire que Aza master ya Maman Belle-Vie Kandi la patronate. Est-ce que Maman Belle-Vie Kandi a la master ya Mbondo? Bon, pour moi, Mbondo ezaki nini. Même bijou la reine a benga kene. C'est que na vandi boy, na mon appel ya Mbondo de Paris. Yema benga. Yema ta benga nga. Na enregistré épée. Na enregistré. Ah d'accord. Abenga ngai. Allo, abenga nga kuna iPhone. Kasa makambo. Abenga nga. Ubo totonga. Abengi ngai. Allo, wana madame Rihanna ngabi oui. Moi c'est Mbondo de Paris. S'il vous plaît, n'avez pas famille bota boyeda makasi. Na landaki émission mo bosaki na ndeko Héritier Ibula. Ngave mana na posa Belle-Vie a aidé ngai na za maladie makasi. Mais mutu na lobela aida. Yote ngabi Mbondo de Paris ça il faut calcul. Falo benga ba numéro ya bandeko famille bota misusu. Mais Rihanna aza mutema. Be moni Rihanna. Soki kaka o oloba mabe na kombo ya Belle-Vie na olinga te. Belle-Vie Kandi a soutenir yo te to selo SOS te ngariana na promettre yo na yebi ke ebembeno ba leon na mabanga na ensemble de fleurs o kufa nga na yebi to le na morgue mabanga poza niveau 51 te. Ah d'accord. Na morgue mabanga to ko le o lexeke bino no safa bozwa vifu we ka pa Belle-Vie Kandi. Comment fait-il beaucoup ça me tema be yango biso no so ba communautaire ya Belle-Vie Kandi mutu no so finga Belle-Vie mutu so loba mabe ya mabe soit linga yo kota to boya nana. Mama za mutema. Ke biso pe ba tout comme ça no pe mutema mabe ki mutema malamu ne ngone meme na buzoba. Mama linga nete mama so yo muni. Tozo comme c'est mutema on a 2024. OK. To comme c'est mutema mabe biso netinga na pa non comme c'est mutema mabe. Bo benga ngate numéro na ngabo benga te. So bo lingi bo senga Mbondo na isa ki na osambu sa ko benga ngate. Na isa ki ozwa do kasa za mnolo kwa ngulu bo tina plateau sengi. Oui, c'est bon. Ne isa ki bongo ko. Bonga na banga. Mais le bi ko finga nani Mam tege. Ne utani kombo na mama muteke. Makolo pe mikelo kwa soso. Mama soso ke akozala modi. Non za modi net na nini. To za modi net Mbondo za nani. Pas modi nga. OK. Tant que mon père biologique t'a koufi a modi ngate. Mon père biologique aza monopole en modi ngate parce que papa akelanga nzamba lola nzamba boli yo kako a modi ngate. Yo modi ngate. Ko la accent vision qui ma fille wana za. So yemi sanga a modi ngate ni. Pas que si mo un pasteur homme de Dieu ko le kana médiate pour insulter bato. T'as que ça ande ko basi na ndako. Olo baba du mensonge. Ta veste blé nyama. Ta veste blé. C'est le pasteur pour nous rendre mo. Bon ba to na moko to na pasteur compter bi. Ni ma pasteur bali. To peñe lobby. Merci beaucoup to peñe lobby. Mama Congo a insulté Karine Pala comme pas possible. A lobby n'importe quoi pour Karine Pala. D'après yo ko lobani pour Mama Congo. En fait, les problèmes c'est quoi ba to ba comment yebate analyse na ma fille ils a des choses différentes. OK. Karine Pala ils a sentiment na e. Voilà. Ngape na ngana condamner Karine mais bino bo condamner na nenga mabe. Mone loko baloba ni ko condamner mutu te mutu azo kende na mutu asali. Bande ko so ba no na débit ya ko kende so bo ko condamner bango ba démoraliser bango. Fallait pas mettre la bango no bravo to pesa ba félicitations to kumisa bon parce que ngai après match na so réussite ezali na za na bénéfice nga rien na sole. Oui, mon petit frère na ngazo beta wana. OK. Mais chaque Elia ba bonne chance. Yo ça mon secteur m'a dit. Elia mais chaque Elia za wana. Hérité Bontengo. Bango tout bazar. Bango tout bazar. Ndeko tu ya base kuna donc. Bandeko bazar na siko ngana na tekana ko lobaka leki na ngana ninga ka wana leki na ngana. Na yibi ndo. Baliaka na melaka na tomulaka téléphone na bengaka code yaka. OK. Ba beti match soko ezaka na RDC awa soko kitela Kinshasa ser na place be ko to kutana na nga. Ko bisa mutute. Alors ngana olinga récite bien zala. Pourquoi ça bon moralité. Mais ba mama Congo atali wana te. Aye maman ne site azoluka andoruka nzela akota pas manquer Karine Pala. OK. Zela mutolo balikambo eza na mabe pour manquer. Yo moteli vino to yo mukolo bongo mutaka no tamba na internet pe na mona buke. Pe mutaka lango za salité. OK.
nabi na poto kuna ba mafuta bien za raté na poto kuna balobaka eza mboka kitoko basomela bango bacarolite nzoto déjà ntango ekoli nzoto ntango ekoli esimba so eloko te mama kongo sa makolo na monoko ndenge moko osa kitoko te sa makolo na sa makolo na monoko ndenge moko ezaka mpe biso bafibre otali baya nzoto moni nzoto bijou la reine kitoko tolulani yo olulisi baninga baluli yo te naza excité te nzoto ya mama kongo naza excité te sikoyo ngana muni te ngana muninga mwasi esalenge lo te boyo mobali esalo ndenge po tolulanaka te kana mene yo mona olula ndeko masango ala ti kitoko masango atelemi couleur evandi yo koske ebisanga yo nanu nde ozala nanga moninga mwasi okomboa naluli yo te naoki bien te bosiko mobali alulu ndeni bamere ntango boya na media boyaka mobimba kotika eloko te esprit wenge yango na baesprit wenge ewenge toyaka na nyonso ekonte abc omasa nanga serlan libula alobaka. Voilà, nous sommes vers la fin, ma soeur Bisso. Un mot par rapport au résumé pour la émission, pour la Barisi, pour la Gola, pour la Dorcas, pour la Miss Lolo, pour la Mbondo et pour la Mama Congo. Ouais, bah on a ce boya no ya. Ok. Non le loko le bateau boya pour tout le monde on a tangi ma comme on a deuxième, troisième bon na bongoza. Voilà. Na bimisika ba lever les rideaux. Non concert est bêti. Ok. Et non y avait ma. Bimisika ba lever les rideaux concert est bêti et dédicace to ka bola biso. Merci beaucoup na bayo so balandi biso, merci beaucoup na famille Libota, na bandeko nyoso et pourquoi pas Belvique quand il a patron na maman Choma maman Akoma et pourquoi pas na Teka Maestro, Bijou la reine, Sami Gamba, bandeko nanga nani? Petit mais costaud, Yam Siambe, Mundirba, Biakanzanga, Jericho Betos, Jerry Maïdele. Pams tellement bosé belé tosé belé oba page na biso ya TikTok 100% famille Bota voilà sa famille Bota bandeko ba s'abonner na tebo ko s'abonner na ba page na biso wana bo consommer biloko ya Belvique Kondi bo consommer biloko ya famille Bota on se bomona ndeko oza na chaîne YouTube na lobela la famille Bota que temo s'abonner et ça la vraiment force mingi to senga ba commentaire wana bo s'abonner au moni mo erreur mo beto tsaka ba numéro na bande de l'écran benga mbana moko so pozo ki matière mo biso to landa kité tingela biso lié oza mo rapide oza chaud ne ba boka boza la vraiment chaud papa teka so toza la chaud poto na bandako toza na ba wifi voilà na ndako toza na ba wifi toza dispo ya otala toza na dispo ya otala sauf que toza mona ba mbrouillement mo ya libanda mais ozimba na moko tinzo biteria na sole yango wana et ça la bien. Merci beaucoup dédicace to kabora dédicace na la pesika famille Bota c'est tout batboka ba pede. Merci beaucoup et merci beaucoup na maman Belvique la patrona na kena ndaka maman la mbote na pesi maman ndako na mbote na pesi porter ya maman Belvique ni mbote na koti na kati ya lupangu na pesi ba karo mbote na pesi ba kiti ya libanda mbote na koti na kati ya ndaku na moni mesa ya maman na pesi mesa ya maman mbote na pesi TV ya maman mbote na kena kata cuisine na pesi cuisine mobima mbote na sangisi na ba lutu na ba verre na ba sani ya maman Belvique ni na pesi yango mbote na kena chambre ya maman Belvique na pesi chambre maman mbote na pesi clim mbote na pesi ka peignoir maman mbote pesi peignoir maman mbote on m'a complet wana oyo nataki na Dallas na pesi yango mbote na fond du tiroir et là deuxième tiroir oh là garde-robe oh là ah j'ai tapé kitoko ah garde-robe mais bien tapé ça la photo pour avoir une discrétion. Ah, merci. Ah, quand la photo dit, il n'y a pas de discrétion dit. Voilà. Merci beaucoup na pesi garde-robe maman beauté na pesi bilamba tu maman beauté. Fille. Deuxième épisode des amis. Ezali. Fille sous belle vie. Bah oya, on a ba capture na ba voix. Ba capture eza. Mais vidéo ni na oboya par rapport à répétition. Ça va? Et l'onglo pe mona na ba. Est-ce que tension kuna c'est bon? Na bi vidéo pe l'onglo mona na ba. Oui. Et l'onglo mona tia yemba. L'onglo mona na vidéo. Epelé. Ayemba longue monana. Moyemba bien Lilien. Nga tangi na kombo. Bana na avocat. Nga tangi kombo. Ayemba bien. Merci. Si.
awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.